Le tournée tu dois sur l'Arabie en ligne, vous êtes partout dans le monde entier. Vous avez chaîne pour sa poto télévision, vous pour sa poto dans l'émission analyse à marche. Vous continuez toujours analyse à marche. Lobby à partir à je crois bien qu'il va à 15h ou à 16h. Côté réseaux sociaux, les artistes comédiens à des artistes comédiens bah koufeli bisu sur mon corps na bango bisu ba artiste koufeli sur mon corps na bisu na kombo ya Mireille ça o asala ba succès to bibia asala ba succès belé et a jouer ba film belé na ba nzonzing sera na nzonzing na CD nzonzing ya YouTube ité ne bisu to sala nzonzing na CD Mireille ça asala ba succès ya ba dégâts mais a se retrouver na e a innover na kata ngola et le qu'on est bon mimir aller ça nous hôtel pas vidéo pour biso tozala ngola ti biso tozala biso na Congo et bata ngola ba sali ba vidéo to ba ndoko tika corps ya mirailler ça na kata morgue il paraît que mobali na mutu abomisi débité mobali na ya abomisi mirailler ça ndenge nini vraiment ça reste à vérifier et ceux qui te songi mo mukie na né oyo to sentir ba artiste ba kufi mo to belé. Pourquoi kaka artistes comédiens bazokufa? Pourquoi kaka nous les artistes comédiens? Moi malade mouki artiste comédien koufi. Et en plus artistes comédiens sont avoir kufa soit dans l'hôpital, il faut qu'à basser les contributions. Dans la cas de Konabiso et un bagarre, faut avoir gravement malade dans l'hôpital. Il paraît de moi qui ne connaît les cas d'une émission, parce que émission les cas qui a le biquet et un bagarre, il paraît qu'il m'a killé bimakaye. Oh c'est les sungi. Est-ce que nous les artistes autozoaka wana toliaka tobombaka to tosaka nini lelo na koki comment ata oh ata patron ba comédie aza nani soki lelo abeli bon sengele ka lisuni pourquoi nous les artistes il faut to longwana na régime wana il faut to longwana par régime wana to se concentrer comment gouvernement fa kota likambo ba artiste et comédien tolande on a biso autant kufa aza humoriste et fiance monene ya tiktoker na kati ya Cameroun Gabriel batu ba yebi Gabriel o azama monene bo asala ba succès je vous dis ti lelo bemene na bakunza ko ta kufa depuis le 15 juin lelo toza nini mona ki programme ebima ki pa moi si na Laurent bimisa ki programme ke il paraît que Corneille bima le 20 donc un mois na morgue gouvernement a joué comme charge. Pourquoi pas nous aussi à Kinshasa? Où sommes-nous les artistes et comédiens? Et là, ça comme petit vidéo à Mouké pour nous savoir que tout ça dans matanga artiste 7e bagarre ça gaffe malade artiste Mamé Pela à la cachot. Mamé Pela à la cachot. Nana kangisi Mamé Pela moi ça pour ça Charlie vidéo il paraît que Mamé Pela a filmé qui est les réseaux sociaux biso pe artiste et comédien il faut tout respecter basi ya ndoko na biso c'est ça à la femme mariée même ici ma kameza ke kezo yo ko la note ki o sala émission moko to on lo baba mabe mo boye sur makambango ta le soro no ta pas suki mais la temps qu'il a eu posé ma somme on va que bazo bunda ko Mamé Pela abima parce qu'on a président Charlie vidéo parce qu'on a moi aussi à président Charlie et vidéo pour que aller mbisa mutema Mamé Pela abima azongi la mosala na ye avant le balikambu il faut tala nano madame ba publier lelo ba page na biso ya ba réseaux sociaux ezo bomba biso fort lelo ba page ya ba réseaux sociaux ezo bomba biso fort oleka boy nana sala boy oleka boy artiste sali boy oleka boy kola na ona nti il faut yoka information na source avant le balikambu ta lelo Mamé Pela azana cachot natiki ba comédien na yeko to musique pour ka mwelo mwa muki na musique na biso ya Congo toto mona artiste Ferregola beta ki stade de mentir à ça qui plein à dégâts le PC mo ba polémique boy mais c'est japonais ba wario na ba gaulois le lo Ferregola et ça la bien
naomona baconcert na ye na bachaîne ezoleka namona na baédition bato baotélécharge c'est bien mais batika koloba ke Ferregola soki lelo atolisi stade eza mpona muzeki ndingi asali nini muzeki ndingi a fait quoi muzeki ndingi a fait quoi asali marketing na kofinga bato non Ferregola atolisi stade mpo aza Ferregola noke mpo aza muzeki ndingu noke mpo na nani boga de la presse noke mpo na Laura Tendance noke mpo na nani non Ferregola atolisi stade de marti mpo aza Ferre bato bayaki mpo na Ferre so ezali mpo na muzeki ndingu bato bango baya te so muzeki ndingu abayaki nga muzeki ndingu nanga oya asala nini ayebino koloba te akata komela mabele na age ya 14 ans yango etikala ebongo basha asali eloko te boga de la presse asali nini c'est Ferregola ye moko aza oyo aza lelo Ferregola otika koloba bani oh Ferre aleki fali na koyemba tala bayembaka voix moko te Ferre aza Ferre ayembaka voix na ye balikolo fali aza na voix na ye oyo mpe esalaka ye musike na ye bato bayoka moke ebien otika kocompare babiloko moko boye badeba boyo ezalaka beti bayembaka voix moko te Ferre c'est Ferre fali c'est fali baza baartiste na biso oyo baosala mosala bango bien lelo bato tu baondima Ferregola lelo toyoki akobeta masamba débat na festival bevitaki ye asine bacontrat c'est bien fali mpe akobeta noire na kala mingi te le 25 novembre babi bawario tu balobi le 25 novembre tozala na kati ya noire na après ça wana tozala susu na kati ya Londres na décembre donc moi analyse ya moke na ngai nasala bandeko na nga bo retenir que ce qui fait Ferregola atomisaki stade de martyr c'est grâce à lui parce que aza Ferre aza chanteur ya monene c'est grâce à muzeki ndingu te oyo boka epese mutuka non nalandaki maniki alobi mutuka na fo mutu amérite ngo eza lite ya kanda non muzeki ndingu il a fait quoi ya kofinga ngamboka oyo koto tobona mise ala munoko poyeli ouais, merci, nous avons un souka pour nous aussi, ça vraiment. Donc, la personne qui est dans le wario, nous sommes tout le monde, la personne qui est dans le Gaulois, il y a des gens qui sont dans le Gaulois, dans le wario, et dans les chanceux, il y a Patrick Beckham, donc, il y a des villageois, il y a des gens qui quoi. Et la bonne sanité, moi, c'est tout qu'on a au Canada. balobi jetu mbomba mwasi kitoko na kati ya Canada jetu mbomba ngona ça jubilé ma sœur Nadine depuis Londres ma sœur poupée la blonde na kati ya Allemagne yo ngona mauvais Patrick Tango orli mazeko l'allemand noir orli mazeko allemand mo bien noir donc yo ngona na bosanité l'homme de Dieu ya solo na kati ya États-Unis Daniel Pukuta na kati ya États-Unis ya ngona banini. Donc pour nous vraiment, bon, à la prochaine analyse. Déjà, Tokos.